libre, un bon afrobeat amateur, bah mélomane. Là nous tous en plan, la musique na binoya. Et si la valeur, ceux qui battiamo na babar, na ba fait des tchaka baya ya colère. À cause de ba manque ba bon salaire. À chaque année, na chaque orchestre, ba musicien 120 km à l'heure. Nabiso yo, moi nanga akomono wapi, atanga ka l'école belge. Okota yo wapi, vas-y. Ko bisi réputation musala na manicité, boko ça va to musique na okela matolo sonité. Yo beta boklo matolo. Tolingi nzambeti faire écoute baza osana bango soute olela te osulela ka petit mukende ngwana non moni makambu ya luka yango wana mais moi j'ai tout fait, je l'ai protégé, lui et sa famille, sa femme et sa fille, je les ai protégés, je n'ai pas voulu te perdre pour na idée ya bajibe alekato révoquer. Ce qui te révoque qui est mais oui, Raza reconnaissant, on a le Cambodge. En tout cas, mon Dieu m'est témoin à reconnaissant nangote. Même Madame Nae, so azaï reconnaissant nango. Obi, bokinde bokesonata JB. Bon, JB peut-être pas au bomba là. Bokinde botunata Blaise atanan. Idée à kinde to longo la ye. Ouera. Mais yo défendre qui? Nana défendre donc na défendre jusqu'au bout mais yebongo sou après atalonenga akomotinda ba petit wana bafinga kakangai bafinga kangai la forêt ngesala muimbi mpangi mais la vie continue. Mais beto na beto ye bandundu yo ba Congo mon frère. Soyons conscients, qu'ils soient conscients, je suis pour beaucoup dans leur carrière, pas seulement la sienne. Pas seulement celle de Ouera, mais de tout le monde là. Il faut leur demander qu'ils soient conscients. Donc, na katia carrière na bango, ouverture et belé, c'est moi. Marcela, votre pauvre modérateur que je suis. Mais Marcela, pourquoi on est là kaboy aux bongo te ou bien nini? Pour bawera ba komina ba lupango ba mituka yom tozala ki fondé la journaliste mombazo tunanga poko lela boy yanga zo ebsanga na za logo la show rambe ko évoluer boye azaki na avantage pe appui ya ba institution ya chabwala na ndenge ya lobbying na bango siko petia muke wana ake il a za grand formateur atiko lela so zo lela ezu sala pe bien te vu qu'il a za grand formateur. Comment il y a collé là, en tout cas de la forêt, Yambula bimana, Yambula, Koudi la vert. Bandeko biso tolobaka. Mais Kalouji, il y a eu une période où on a wingé et il y a froid les kawana. L'histoire se dit toujours que si Ferrego existe aujourd'hui parce qu'un jour Kalouji a été suspendu. Ouais. Comment tu avais vécu cette suspension? Non, ça m'a fait tellement mal. Que son homme repose en paix au Asenga Kiponi à cause de la makambo. Moi, je suis poto via le petit nangana besoin ça langa pète moi. Sachez comme il y a d'habitude un petit sac cadeau comme vient. Ça qui est gavé. Moi, na auto ya zela. Na zota moi une semaine moi boye na boulot na banom occuper famille. Oh petit ngam na pesa au boulot ko to boire animation. Ngana yo kan ngezala ka ba staff ya mouvement ya zaki staff ya équipe ya vient ngantoni. Et au sala ki le petit api milinga teni na ombrier. Agenda pas vientoni agenda ebseke na fingi moi si ya vientoni. Et choses graves au touché. C'est-à-dire ministère de l'Intérieur. Autre période où tu as suspension, bah, 6 mois. Très difficile. 6 donc, mois. Je te dis 6 mois. Vous en avez hauteur, mais Bambi aussi 6 mois de suspension. 6 mois malgré suspension. Il faut qu'on niveau carton. N'avant, on a parlé. Héritier, vous n'avez pas la podium. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu as gagné la podium. Ah, ou bien à qui? Na poto tala ngote bengana ngai bengana ngana oya bengana yo bon chanteur yo mto yebi bengana ngana poto image ali la cause ngo sala disque ngabina za na disque TV o ba isi supona nini mwinda mo ezala na point noir fala to récupérer mwinda wana tange beti e bominze mbo wana mwinda wana première de wana mwinda ni nazo beta lisolo ba dola ba parler ba comprendre te. Nous connaissons les secrets.
Isolo na zaki ngai na ye na vie Nico Bonkongo. Bon siko mutami sa to kufa. Faut l'ande tout na yo bende. Botera mali. Mone bimaki tant bulange tuone yaki ezipika ki mututu. Ozo comprendre? Masolo mususu bakolo bango na télévision te. Tant que beti pa médicament bimi et suspendre batutu. Ah, c'est que mutu wana zo imwinda wana. Jalousie bandi wana. Ande babenga nanga. Abenga nanga. Kana fena to kutana bote. Bandolo wana okutana wera te. Nante. Ata to kutana te, to kutana te. Pwani. Ozo mwinda batuto zo. Nde yalo ba to kutana te. Mwinda batuto. Nakena mna matanga na mambo akimanga. Oh. To kutana te. Pwani kwa mwinda. To kutana te. Donc siko susu ngabe na matanga. Aya pete. Mais kakola yakati. Kakola yaka matanga siba kundi. Camouflage, yo ngati moya. Ces produits que dit conseil avant que les bon Dieu prenne son âme. Ne te précipite pas doucement dans la vie. Comme la tortue, dans la vie lentement, doucement. Comme elle est en pona. Nga belinde bolingo. Ayo kama bana ngayo yo. Ngando de gondo na mawalele didi. Le monde yozo tuna ngai yo yamba batno ba yembelo pe bon. Sile atansango pala ebisaye mai. Lolanga nakonyo kwa maboye. Natini nsango Umuna fungola. Natini atansango. Yeah Didier. Na faire bobongisa bo répondre. Faire rigola bobongisa. To bongisa na bomoto po akotala na tanga matanga mena molimo te. O ingolo bani. Nalobiga. Na longa mise na kataka na tense. Mena obete mabe. Sankara. Na obete bena. Wamna na so do na lobala ngango na nenga black te. Na obete mabe. Mais te ba ma musique mabe. Ba ma musique mabe. Musique eza ko finga te. J'ai du respect avec mon grand frère Werason. Netinga bana nga ba ko tala soute même atala palata mère so monika longola ko finga neka didi. C'est la jalousie. Nenga so na finga libumu. Sanka. Mutuna wono tangi. Mais non bête. Je n'ose non bête mabe non c'est fort. Surtout yo so na combat na filma on. Non bête petit na mukuse mabe. Mama, o moni ba trophée te. Na longoli bino bata wenge so ninga bitala sele yo. Tala sele yo. Bata wenge so nini na longoli. Na yo kaka lobi nango. Ah, papa. Nakena kende kotikela mutu na kuna. Papa yenga boy. Nakota. Ah. C'est le scam. Oh, baboy ko tayani. Ah, c'est le abi, fallait tikela kutu Ntone. trophée. Mais azo regretter nango fallait tikela ipo, eza pour nonga bana wenge tala forcer la selecting state kuna bozina ba trophée. Wa we rabo bo zo trophée ya, c'est Léo. Na c'est Léo. Ari pesa ngotata, na benga pe tata. Oh, ari pesa tata ndeye ba pesa trophée moko. Mais tata pas ça président, tata pas ça président. Eza ya wongi musique tata pas ça président. Adolphe Azari président, Didier Massela pas ça président, mais ça trois présidents wenge maison mère papa. Distance ba kilomètres moté mais en a facilité. Yako koma yakomonte mama. Banda papa kufati kangana ya. Homatolongola kanga susi ya papa soko zima kolokoti kanga na nani na banzaki tokonuna ngana ya lisumu nini sherina merite Yesu et pourtant tola panaka na banganga nsambe tosinaka kontra na miso ya bandimi communion melaka ngape na melaka lopeto lataki ngape na lataki chéri et pas ya papa kimbangu na nkamba tokendaki mama kosala Didier Lacoste akoyembela yo nini poni leloko kimangai nolie ye ndenge olingaki nga ndenge pe naza na ngai amedikama yo nana lutula ye olingi oboya ngai oyebisi Brigitte teka ke atika ngai oyebisi banzela Paris ke baboyanga
soselelaka tongotongo mekasi leleleli 20h po esinalangake almamsumalinga boyanga amedikama yi ndanga nalingaka yo sheri ozalata libende na sude yo na mopanzi na ngai mokolo kokufa nga mpe nakufa moto alela te na nsima sekele bomba na lokola indela akufa na likambo akufa na likambo na ye na motema ye bazoyemba te bazokosa bato e bazosala masumu noli bazokosa population yeye bazokosa bato. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous l'avez remarqué au début de cette émission, nous recevons pour vous Didier Lacoste Mvoama, 1000 esprits. Ouais, bonsoir Didier Lacoste. Bonsoir Nolib Tambo, les sages, journaliste international. Merci. Félicitations pour notre trophée. Merci beaucoup. Et ça, on a dit à votre côté dernière émission, il y a un trophée à Los Angeles, na App Award. Il y a des gens qui sont aux États-Unis déjà. App Award peut bien, et ça l'a bien pour la Yébio au Talamakasi en Amérique. Merci. Surtout en Europe et puis en Amérique, vraiment on a très très suivi. Je t'avais dit la fois passée dans la Ekuna. On a ça même Fabrice Combo sollicité pour Yoya, Florecorp, tout la vie belle, plus de 50 avions. Talaka mutanengwana donc tanga bisinga na na posa noli, c'est que na mona bina message na yo et les caca. Na sérieux na yo talaka biso surtout ya ke pa na yo pour la sérieux. Vraiment félicitations, to c'est plus la pour honneur na biso. Tout le monde a bino ba journaliste pour biso na bino toza ba boulot moko quoi. Bazo ko récompenser bino na ba musala na bino bo sala. C'est bien pour nous aussi. Malgré que nous avons des chronifotes, mais quand même, on va s'amuser toujours bien. Et ça fait bien nos plaisirs toujours. Mais il faut dire il y a la différence. C'est pas dit Didier Lacoste.